Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé ensemble, kakane tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana vidéo moko nazo tchela yo otala, omona ndenge nini ba papa na biso bazo souffrir, bazo sala musala o ezanga lifuta. Or ke biloko yo, eza biloko moko to yebiti so yeko sila rapa na biso. Biso to ando kanisa ke so ke sala musala ba ko futo kompe ba ko futo te. Or eza ba erreur. Mutu nyonso azo sala zo mériter salaire. Musala nyonso zo mériter lifuta nango. Na yebi ke yo koloba me de show. Kala pe ezalaka boye bato banda ko sala ba ofuta bango te. E banda pe na tango mobutu. Ya totika ko comparer biloko eza incomparable. C'est pas normal que mutazo sala ba futa ete yobi na tango mobutu pe ezalaka, c'est-à-dire mboka na biso eko changer te. Que soki na tango ka les ayi bongo, mais siko eko changer te, c'est-à-dire toujours trouver un comme normal. Okotaki na compagnie moko boye jeune ti okomi koko ba futa yote. C'est impossible. Tu es bimane banda to comprendre que oui, ndenge balobaka tout travail mérite son salaire. Il y a tout travail mérite son salaire. Mais landa vidéo oyo kanenge ba papa na biso bazolela. Ba mususu ba uti ko kweya na avion. Ba kweyi na avion na ndenge ba kufi ba futa bango te ba kena impayement na se ya mabele. Ba kundami na impayement. Ndenge ba telemi wana 12 mois impayé. Ya yo kosala musala inane ba futa kote. Sauf qu'en RDC, oui, il y a un lobby yo koloba keno ezalaka nango. Totika ko encourager les mal, il faut to bannir biloko aboy. Comment ko sala musala inane. Mwana koti na libu mama abotami atamboli abandina koloba yo bafuta ote. Obo ko laba na ndengeni. To landa video oyo kapeta la video tina suka ko mona ki bazo peksa bango baloba te, ba ko peksa bango na suka. C'est malheureux. Landa vidéo oyoka ba détail nyonso ndenge bango mo ba pesi to landa. Bon, tout le monde vous êtes si nombreux. Le message c'est quoi? Il fallait donc souffrir ma casse. Quand même. Il fallait donc pas souffrir pour nos collègues na biso. Souffrir na bango les mêmes choses que ça na bango. Ambongo izo bima bazo ke ne bakinkole banini pona ko kolia do. Biloko bimaki no biloko non, est-ce que niveau toujours ça la caboye, toujours ça la pona mboka, mais mboka ils ont reconnaître bisoté, tala na ndenge na komi. Mais au chargé avion très bien. Très bien, ba père de famille, boy, tala ndenge ba koma. Est-ce que tous après awa, tous après. Baninga ba kofa na kofa, baninga ba kofa ko aussi temps infranté. Bisoté zo bénéficier. Ba pula bango parce que ma famille va piner nyonso ça très bien formé. Non, musala nyonso. Prêt pour la vol. En tout cas, avec après la vol. Nous c'est ça malamu, do ça musala mais. Ba mekana no, tala misapi na bukana wa eloko na zwa ezate. Yango tala misapi yango, lobi na katane na musapi. Makile zo tanga mais mbongo to zwa raté. Techniquement, l'avion techniquement est-ce que c'est vrai que sur cette liste-là, il y a des gens qui sont morts là-bas sur cette liste? Ils sont parmi les 12 mois impayés. Commandant, comment tu payes votre loyer, commandant? Je ne l'ai pas payé.
Combien de mois déjà? Beaucoup. Ah là là. Ça ne va pas. Ça ne va pas, papa. État des droits, papa. On ne va pas état des droits. Le commandant n'est pas payé. Et nous autres. Ici, c'est la technique entière. Donc, tout le monde est mécontent. Pas de salaire, 12 mois déjà. Donc, nous sommes foutus. Tranquille. Tranquille. Ouais. Dernier vol au Salakina, dans le même équipage qui vient de mourir, non? Inga, d'abord, je fais Inga avec le même équipage qui venait de mourir au moment du crash. On a fait Inga, on n'a pas touché les primes d'émission, on n'a rien touché. Combien de mois est payé? Plus de 11 mois, donc à peu près 12 mois déjà. Mais on nous force à voler, on nous force à faire le travail, on nous force à faire la technique. Voilà, baboto le même caméra, mutu alobate. Baboyi baloba, mutu alobate. Mwende bazomeli, bayeko boto la caméra, tika koloba. Donc balobate, bakufaka kabongo, tala na suka bien. Baboyi baloba, baboto li bango caméra, balobate, ozoloba ponani. Comment les primes d'émission, on n'a rien touché. Combien de mois est payé? Plus de 11 mois, donc à peu près 12 mois déjà. Mais on nous force à voler, on nous force à faire le travail, on nous force à faire la technique. Voilà. Aboyi ba filmer, baboyi ba bimisa vérité, ba papa ba kota compagnie ba jeune, ba komi ba koko nanu ba futa ba ngote, c'est regrettable. Yaya wapi yo ko kendo sala ba mbule belé 12 mois, une année. Ba futa yo te musala ofele, et salima wa passe. Na soni ya to ebite na mboko ya biso soki toki kokomaka lokola yango moi to okendo kufaka partout musika bandeko ba okendo boma bango na ba Afrique du Sud pona ni kokeluka ka musala parce que Afrique du Sud atozo sala musala sécurité bazo futa yo mais na Congo mutazo voler na avion mutazo mema avion ezate mutazo mema taxi bis te ba chauffeur à taxi kutu ba vivre bien que les aviateurs. Ba chauffeur à taxi bazo vivre bien que ba pilote na RDC. Mieux aux à la chauffeur à taxi que aux à la chauffeur aux à la nani un aviateur. Parce que si aux a un aviateur 12 mois, une année ba fout à côté. Mais chauffeur à taxi a odame tous les jours. Ma déçoit ba nezo monana. Or, un aviateur, un pilote, faut à la bien payer. Ba équipage ya avion. Ba équipage wana nyonso, il faut ba à la payer. Bafutaka bango te vérité yango wana vérité yango ne bimi et salima wa pasi na soni ba papa na biso bakoli bazokufa kaka boye ba mususu ka ndenge kya utikolo bana suka wana ba ucho kweya na avion ba kweyi bakena impayement bafuta bango te ba kweyi na avion bakufi batiki bana na bango na basi na bango avec impayement bafuta mutu te bakena libulu bakena se mabele sans paiement et na minute où bazo foxé bango bazo sous avion bakende bango pese bake kweya bake peka abongo ya c'est quel pays biloko ezo sala passe biloko ezo sala mawa komona ndenge bato ba souffrir boy papa na biso mususu azo réclamer awa ya lobi na ndenge akoli donc papa azo kola mbongo ezate aboyi ya kufa lokwa baninga ndenge bakufi bakei na delita mbongo na bango ya paiement emonanite yango bandeko baboyi ko voler baboyi ko décoller na ba avion bafuta bango liboso mbongo na bango po mbongo ezomona na te yaya okoti na compagnie oza jeune ti okomi koko bafuta ote abo tant to bima na bamboka libanda nde to comprendre que biloko wana eza mabe ça dit yoko loba te mais des choses atana tango Kabila pe zalaki non yaya mboka il faut changer mboka il faut kende en avant mboka il faut telema côté moroté mboka jamais ko telema immobile et bougerate le quoi natanga Kabila bando futa bangote donc il faut pas futara bangote non ça fait pas propre mais en même temps ba avion ezo memande bango ezo sala ba transport ezo mema ba autorité na ebité yango ba pilote musu bagenda ko koisa batu na encore parce que monika ba soucier de qui raisonnement moi sina bana pouf falaka afina bouton en vert et a fini bouton en rouge bokoyi. Voilà. Donc merci beaucoup. Moi mouke otenga tu expliquer bino en wana yaya ba papa na biso bazo réclamer ba papa bazo le lanzala bazo le la passe eleki paiement ezate banda bakota awa 12 mois yango ba futaka bango te et salima wa passe
Nasoni, 12 mois est égal à une année. Yaya yom tobima libanda, ozara na poto partout côté yoza. Oko sala musala une année ba futote. Et sala ma côté nini. C'est impossible. Ça dit ezablo moko photo bannir ango. Tomera ko changer. Bana poto ba ok sala ba petite entreprise na Kinshasa bazo futa ba. C'est bon pourquoi pas ba gouvernement, ba compagnie minene. Ezaka awa te ba compagnie nyonso na Kinshasa futa ba tuté. A futa bino mukolo lingi na monta pe a lingi. Donc voilà, merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Ciao.